eloba nzambe bomoi seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba mpona mokili mobimba. Bon, tovandi mwa moke awa to pause tozolia bomona tozolia mpona tozwa makasi ya kokota na kati kuna tosala activité parce que air tokomi il faut tozela encore 1h30 minutes mpona tokota donc tokota na 14h30 mpona tosala live sikoyo ya kolakisa bachaîne mpe babiloko nyonso oyo eza kuna. Donc on est en famille hein? On est en famille tozolakisa kaka boye mpo motu nyonso ayebake totambolaki eza voyage ya mosala eza kaka te oyo kipulaka ebeta kaka tour na ndenge na ye te. Eza voyage déterminé avec objectif kolakisa mabombani ya bakoko mpona bana na bango babanda kososola mpe bayeba pourquoi bakoko banyokwamaki. Donc voilà toza awa ensemble en famille tozolia. Donc voilà donc tosuki na wana mpo tobatela charge donc nzambe bakoko aza na biso nyonso elongo na kombo na ye mpona mokili mobimba.